bandeko balandi www.info16.com kaka nde tolobaka chaîne moko ebimi mikolo oyo me na wenze ya bachaîne en tout cas bolukela mokombo mpo kala mingi te donc bomesani na biso mpe bokomesanaka kaka na biso donc toza wana mpo na bino na émission na bino bolingaka mingi masolo ya kini masolo ya kini boloba yango Rebecca vraiment masolo yango mpenza tokomoyokayoka masolo yango mpe bele awa omeme biso lisusu wapi na meme bino place moko mais place yango bodécouvrir yango à travers baimage bareportage na biso tosali wana fo boloba mpenza merci na fc image ye nde mpenza azalaki wana kosala biso baélément bokozwa tout à l'heure sujet na biso ya lelo ezali centre de formation professionnelle gali oyo lelo mpenza afongolaki baporte na ye mpona kosepelisa en fait baétudiant na ye baélève na ye oyo encadré pendant bamois oyo nyonso euti koleka bongo ezalaki collation ya bana oyo baluka mpenza bayeba misala na kati ya gali donc eza vraiment bainitiative moko oyo biso na info16 tozosoutenir mpe tokosoutenaka toujours initiative moko maître Nelly Mwinga o penza tikaka te penza ye pona ye penza bimisaka penza ki motema malamu ya kibomama nyonso na kati wana pona soutenir poza na souci mutu nyonso yeba musala po moto ya kosenga senga moto ya koiba moto ya koluka soki pe kosala bato mabe po luko bénéficier na oyo ezali ba bien baninga ici là yango bomoni gali asalisi formation na ye pendant 3 mois 6 mois 9 mois donc 9 mois 12 mois donc ça dépend ya ndenge yo kolinga accélérer pendant 6 mois ou 9 mois ou 12 mois yo moko kaka ndoko pona na sima ya ba formation wana siko ezala ko ebi na musala yo moko ebi ke na kosala boye penza musala oyo no dépendre na ngana mutu te musala na nga oyo kobotela nga mbongo musala na nga oyo na kosela ngo pe ba maison ebele ba entreprise na nga moko ko fongo songo peneti na j'ai quelques exemples ya bato basali coiffure bato basali esthétique bato bongo penza afongola penza mama na maison na ye moko penza akomo yamba penza staff mobimba VVLY ya bana Luanda penza avokumbi ya yambi bino penza na nefaking awa talaka esthéticienne alumi na gali pichundozi mutabongo penza soka zui bien coiffé ya bongisa o mutu so bongi te seke bongana ote silwa mwanda le bana na sepeli to la na image oyo bongo to kozonga na plateau na biso pona ba commentaire mosusu Merci beaucoup, veuillez prendre place. Chers invités, dames, demoiselles et messieurs, nous sommes réunis à Saint-Lieu pour la collation de nos lauréats et la publication des résultats des étudiants d'aujourd'hui. Pour commencer notre cérémonie de programme, premièrement, nous allons passer par la présentation des officiels qui sont devant vous. Et puis, nous procédons à un mot de circonstance. Après un mot de circonstance, nous allons passer par la remise des diplômes des lauréats. Et enfin, nous allons terminer par la publication des résultats des étudiants. Donc nous demandons à tous les étudiants qui sont en première année, deuxième et troisième année, de rester jusqu'à la fin. À la fin de la cérémonie, on va distribuer les bulletins ainsi que les billets de vacances. Donc, Annie, c'est pas pour vous, Dans la première année, vous allez à la deuxième, troisième année, dans la cérémonie, il y a diplôme, il y a baccalauréat. Après, la soupe à l'autre, au cas où la bulletin, dans la billet de vacances, mon corps a été. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation
des officiels qui sont devant vous ici. Je commence à ma droite, je vous présente la dame qui vient de faire la prière. Elle s'appelle Madame Lisette Ouano-Moua. Elle est Madame République Kassaou. Madame Lisette, applaudissez. Applaudissez, applaudissez. Merci beaucoup. Attention, je vous présente une gérante du centre Gali. Elle s'appelle Madame Darlene Pemba. Applaudissez pour Madame Darlene. Applaudissez. Je présente une dame, elle est Madame la petite coiffure du centre Gali. Elle s'appelle Madame Lina Mataï. Je passe maintenant à gauche. Je présente Madame Temo Francis Bessénana. Nous sommes réunis ici trois centres, à savoir Centre Gali Kassaou, Centre Gali Djili et Gaba. Centre Gali Djili est dirigé par M. Matomi Batou et la prochaine de Zélali. Centre Gali Kassaou est dirigé par un monsieur que vous voyez. Votre serviteur, il s'appelle M. Carlo Laroukou. Alors, pour ceux qui n'ont pas tenu surtout, la première année, deuxième, troisième, à Guémété. Dans la cérémonie, il y a ma remise, il y a ma lauréate pour la diplôme. Alors, on a su permettre au procédé la remise, il y a bulletin, la billet de vacances. Est-ce que vous êtes là? Napa, vous êtes là? Ok, merci. On réussit avec mention, distinction. Vous ne pouvez pas acclamer pour lui? Acclamez quand même. Njore Palmi, applaudissez. Le suivant, Mafouta Lanou. Applaudissez pour Mafouta Lanou. Elle va distinguer. Ce n'est pas facile. En fait, a réussi avec mention satisfaction. Il faut y Kapila, applaudissez pour Ngoi Kapila. Applaudissez pour Ngoi. Applaudissez pour Ngoi. La belle communauté. Ça c'est bien. Ok, merci. Maintenant, nous allons passer à l'extension Gilles, s'il vous plaît. Est-ce que les Gilles, vous êtes là? Les Gilles, manifestez-vous. Manifestez-vous, les Gilles. Maintenant, a réussi avec mention, grande distinction. Applaudissez. Madiba Kali. Applaudissez pour elle.
na image on a déjà Guy Louvois Loua sepeli fort le bien en tout cas Rebecca Bilendo image au pendanga jour yaki il faut kana luka penda moi mutu moko asisi na gali aya penda bongisanga penza mutu esala bien Gabi Nedi Goule wana donc il est pas le bible na jour na koyaki ni Rebecca il faut penzo memanga penza wana penza ba secret ya FC image il penza ko lakisa biso penza bato na bien na sebilongi na bango bokangi maître Roger Mbombo sweswe il peut penza mono sepet penza ba image oyo ba image moko oyo ezo sunga ba jeune fille ba jeune garçon bato ebele parce que na vie ya le losoko ozo luko dépendre kaka pa bato en tout cas aux zones zéro. Maintenant ça commence à makamona et wana pene faut tout na tonton mungo et ça une vérité. Maintenant ça commence à makamona et aibi que non ça eloko na boye na suka na zwa boye pour na bénéficier na boye na dépenser boye na ça la boye. Ce que pour na bateau ezala ke au luki ozo luka kaka o dépendre kaka pa bato ta calculer moi $10 na ye na ba faire na ya ça la caméra luki o tela et moi charge il kola $10 na ye ya wana bato bongo. So moni peut-être des difficultés qui mingi na côté ya ba université tout ça oye no kaka na gali et puis na bandeko bolanda biso na poto na bike boze belé là je vois Zoé Kiambi na poto kuna donc na kati ya Paris ozolanda biso penza Zoé Kiambi il faut couper ça toujours bandeko ba pe na niveau poto kuna conseil o ba kosa na besoin penza ke bandeko ba na kina wa o ba mesala kaka Zoé Kiambi moi $10 Patrick Valencio, kuna les États-Unis, mutabenyo penda Patrick Valencio, lukela ngata mo $50 et ça la ngama bien. Mais à travers mon salaire oyo ko ebise na place na lukelo, mais na lukelo mbongo pour okota gali pour la formation pour le dossier ngama société. Et ça la moi bien. Aujourd'hui maman Liliane Assoumani na kati ya Issa. Ce qui penda mutabenyo penda maman Liliane est-ce que moi $50 le ba na rolukelo mbongo mbongo wana kende gali ça la formation le dossier ngati et ça la bien penza là je vois encore Christian Manzambi les petits Christian Manzambi les petits et puis assez assez peine d'éléments bourré je vois encore Blaise Kondani donc yo pona sur sepeli na masola kinkan désolé kamasolo moko kitoko nebi ke bosepela nango Carlos Longo Robinho nasi yo po sepeli nango to landa lisusu image oyo bongo to kozonga Alors, donc c'est-à-dire, première, deuxième, troisième, ce qui est cérémonie, vos cœurs et pas madame la ville respective, cela veut dire, madame Odomoni va prendre un voyer, comment se va piler la ville, n'a pas payé que papa s'est mis
Pukuta, ma grande sœur chérie, on allait la ramine, na famille Pukuta, mon malakata champagne, ban les États-Unis, ban ya Europe, Asie, Océanique, Afrique, Mobimba. Merci beaucoup, c'est pas une image à Galio. Prochainement, et cause en bateau, bah, pour bien la buno, t'as la biso na kina, franchement, biso na kina, to beta na biso matolo. To beta na biso matolo parce que Tonio kamara misala misusu me ba salaire eza ramalunga te yango moko mo pia ka peso le to mo to bengi zoe kiambi to bengi Patrick Valencio te bika batamte mo malamu ya mitema malamu na kini bazali net ba neli mwinga bazali ayo bedo betie pendo bi mer boye basunga kana bango mais plus pona bato penza bo mesana osunga mtema malamu boluka kabo sunga batuna sens que bango moko pe baluka ba débrouiller pour ba gagner loko donc seul moyen pour débrouiller or gagner loko zaka kotinda bango na centre Gali ba ekola musala ba dépendre tous na batute ba zela raté o botindela ngana nous s'occuper ndenge nini te. Donc merci parce que vous étiez vraiment branchés pour na Rolanda masolo ya kinasi masolo ya lelo et c'est ici info 16 mobimba et lelo au monde na bossa na me wana pena na bossa na mweza kisi donc pour na bateau nyoso balukaka basala makam na bango na niveau ya internet ça vraiment professionnel. Là faut pas oublier adresse eza kaka moko ezali internetmonde.com boluka na biso bota no ba service na biso za kati et c'est pel sabino beaucoup ta yemoko fumu na sukika wana. Donc merci parce que vous étiez vraiment branchés. Rebecca Bilen vous dit déjà au revoir pour dans mbala sima na masolo ya kinga bien pe à soin na mo bali ya sérieux ma casse et puis image au revoir.